bandeko bokoto tosolola bokoto tosola bandeko na ngai. Merci mingi na bandeko bokoto tosolola bandeko na ngai. Comme d'habitude, la lutte continue, la lutte continue. Bandeko bokoto tosolola na mibongisa bien bokota bandeko na ngai tosola mboka. Merci na bandeko tout o bozo kota, merci mingi na bandeko tout bisika nyoso boza kolanda biso. Nzambe apambola bino oyo pe bakozwa ba émission oyo bokoka kotia yango na ba site na bino. Nzambe apambola bino. Merci mingi na Dave Abedi na monoza en ligne. Dave Abedi, merci. Nzambe apambola bino. Mais ce que vous partagez ko sala bien de onangai, ce que vous partagez ko sala bien pour ba ami na ope ba mona émission balanda en direct. Merci mingi na vieux Vincent Kamba, le beau-frère propre, Bokechoa Yambovie et Dibolombo. Sans oublier Papa Tom, merci mingi na Churamboma, donc l'imbattable Churamboma. Donc Bande Koboko Toto Solo, sans oublier les grands, la grande dame Yuniche Banz et la belle dame, la reine Yuniche Banz et la femme intelligente, très intelligente, très intelligente. Donc anniversaire naïs samedi oyo, donc merci naba oyo nyoso ba participer le 21 octobre na Gessen Strat 92 na 53 bande ko boko toto solo la bande ko ngai. Merci mingi na Trésor Tabamba Trésor, merci boko to bande onanga to solo la naza na sujet oyo na monique makambango ese bandi bakabango ese bandi déjà. Donc na moni tous les moyens sont bons, donc il faut utiliser même des moyens, même des armes non conventionnelles. On doit utiliser ça pour détruire bato ya mabe po bango basi ba fongoli déjà biso tozo kele na bango na ndenge ya ko démontrer bango que il faut to sauver mboka, mais bango ba fongoli déjà ba armes non conventionnelles. Donc nous sommes obligés d'y aller avec des armes comme ça. Merci Mina Pati Electro Misapi électrique, Pati Electro, sans oublier Garé Kumbu garçon hollandais, Garé Kumbu garçon hollandais na Katia à Lost. Merci Mingi Bandeko na lingina kota to solo là. Merci Mingi la Bandeko tout oyo balanda ngai na ba site nyoso izwaka, sans oublier merci Mingi na ndeko ngai. Il y a RDC Info, on a monté chaque fois sur la émission. Merci Mingi na Papi Gen Tolo Bela Vie, merci Mingi na Bokoto TV, merci Mingi na Starnet, merci Mingi na Mama de Boulonnais, na bato nyonso o bazwaka ba émission, ce que yemi ki ozwaka émission osalinga signe de façon na koka ko mentionner site na yo po bato ya kotala émission oyo na kati ya site na yo. Merci Mingi bandeko tout oyo bozo contribuer na ko partager bandeko na ye lisusu po na ko démontrer bino que bandeko na biso ya Kasai baza très dangereux, très dangereux, très dangereux. Malgré souffrance ya peuple, apparemment bandeko na biso ya Kasai bazo comprendre kaka teke bateki mabeli. Malgré ce qui se passe, baza kaka toujours kolinga ko démontrer biso ke ba gérer mboka wana bien. Au-delà de ça, tout moni même na kati ya ba église. Ça c'est très grave ça. Église, c'est pour quand on voit l'église, dans l'église on parle que de Jésus. L'église doit parler de Dieu. L'église doit évangéliser le nom de Jésus-Christ. Mais bandeko na kati ya ba église au ya Congo, ça démontre clair que eza ba base politique. Il y a ba parti politique. Eza penza oyo banabenga ni ba cellule, il y a pas parti politique. Et ces derniers temps tout le monde pensa que campagne électorale et bandit déjà na kati ya ba église. Ba église eza na avance makasi pour na ko évangéliser, pour na ko ça nini propagande ya ba politique. Mais ba église eza na retard ya ko sala kolobela vie sociale ya peuple. Mais ce que tali bandeko na ngai na ba pasteur tout ne bazoleka ozomona ke
baza na vitesse ya makasi pona kolobela makamba politique au nom de Jésus. Mais biso toza wana niko yale lo sako soki au partager ça la bien. Toza wana pona koya ko démontrer bino ke bande kolanga, on ne joue pas avec le nom de Jésus, on ne joue pas avec le nom de Dieu. Église eza lié ya koya kolobela makamba politique te. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est allé à l'église, il avait trouvé là-bas des gens en train de marchander, de vendre et tout ça. Il avait détruit tout ça. Mais Oya Congo, c'est pourquoi Congo, les lots, ils ont sombré dans la crise, dans la souffrance. Parce que ils ont blasphémé na Combo na Yesu. Ah, il dit qu'il y a Niko yale alobia kozala sabia. Bandeko. Na lingi na démontrer bino ke awa tosi to koti na guerre. Biso déjà toza ba kolorando ya combat. Yo pasteur tango koti na makamboyo, il faut s'attendre. Na ba arme non conventionnelle. Oh, bokomi okota na ba vie privée te tokokota. Tokokota. Nazala ba élément oyo na kolakisa bino bo monake kozala chrétien na Congo, il faut po ozala lokola ballon ya mupepe babanda kotindika soki pasteur na bino alingi atindika koto politicien alingi atindika ko musicien alingi atindika ko mais par na yo eza wapi yo chrétien. Il faut kozala lokola ba chrétien abéré. Tango pasteur alobeli yo eloko o vérifier na Bible soki eloko ya zoloba wana eza na kati ya Bible. Soki eloko ya za ko sala wana o vérifier na Bible. Mais bokoya te na kombo na Yesu bobanda ko distraire bato, bobanda ko sala ngo ba campagne électorale au nom de Jésus-Christ. Bozala clair, soki oza politicien, oza politicien. Koya kokosa kate na kombo na Yesu o banda kosala campagne électorale kotindika kabato bo voter mutu boete po aza ya mondi boye bande ko boli misanga wana ezaka introduction na zo ya makambo ebele o na kolakisa bino lelo pona kolakisa bino ke bande ko ba ya moni ke Congo eza ko avancer te. Pourquoi? Parce que bato ebele baza koya ko sakana na kombo na Yesu bakomi kosala mo trafic eloba ta papa wemba lobi na ko na elongi ya Yesu. Na ilongi ya Yesu bukomi kokolie la mbongo na ilongi ya Yesu bukomo sala ngo ba trafic yango tozo mona lelo batu ba bimi ebele na moment pour bande ko boli misane to so ba boy nazo tala ba élément ni ona ko lakisa bino tellement isa mo ebele ba batu ebele ba bimi lelo na kombo na Yesu bozo mona ke ba komi koko orienter batu o voter nani o voter oyo boyete na éviter ceux qui toza déjà na élection ya kokende na lola na ebite po bango moko bazolo baké politique eza makambo ya bato ba mondaine. Il faut laisser les politiques aux politiciens. Mais to kamwe ndenge nini ba pasteur bokomi déjà ko orienter ba peuple na bino na ba candidat oyo bango il faut ba pona. To kamwe en tout cas na ebite boza ko sakana na nani na kolakisa bino makambo ebele ya ba église pona ko nazo na moko bandeko. Bino moko na lakisa bino ba différence ya ba prédication ya komona ke oyo aza homme de Dieu oyo aza aventurier bolimbisa ngai tellement nazo kende ko luka soki na moni yango te nazo lakisa bino makambo oyo naza nango botala nano na banda na eloko ya liboso boyebisa ngai ba pratique oyo soki vraiment ezali biblique nazo ya na sujet na nga place na okende bobanga te oyo ezaka introduction botala nano eloko oyo boyebisa ngai parce que bato bazolinga ko démontrer que bayebi Yesu bayebi Nzambe botala nano eloko oyo. Je pense que la fois passée na lakisa kibino nazo kende lelo pona chité na eloko nazo kende nango bokota bandeko na ngai boyebisa ngai eloko oyo soki eza na Bible na botala pasteur démarche lokola ba démon lokola ba mutu moko aza possédé na bilimo mabe botala lokola pédé botala pasteur ozomona ba démarche oyo tomona nango ebingwe soki alingi alia mutu mitopo bomoni yango même na nzembo ya bizarre na kati ya église
Nazoya bandeko na ngana sije nazoya nango. Nazo lingsanga la kisabino ke bato yo bazo linga ko la kisabino ke na kati ya église de place Yesu azali metala makambo yo ezolekana ba église bakotiseli bino makambo oyo eza kolakisa bino soki bozali koyoka biso te bandeko na ngai bozali su na kati ya vérité te boza na kati ya vérité te bandeko na ngai naza koya na sujet nazoya nango bobanga te wana eza kaka ba élément ya ebandeli kaka ya introduction pona chiter na makambo naza nango bo comprendre ke bandeko na ngai botika kolanda ba pasteur oyo ba église oyo baza bato baza ba politicien baza bato baza ko evrer pona ba parti politique ba pasteur bozela bandeko na ngana la kisabino. Deuxième chose bomona ke makambo ezo salema eza na ya nzambe te parce que un homme de Dieu doit être protégé par les anges. Jésus-Christ na ninga lekana mokili oyo a David na moni David toko na vero merci en tout cas bandeko Jésus-Christ na ninga lekana monde oyo atiko tambola na garde corps na garde corps te et pourtant muto azalaki rechercher lokola Jésus-Christ azalaki te jusqu'à ce que batinda batu bakende koluka parce que Jésus-Christ azalaki ndenge moko na ba disciple na ye ezaki pasi oyo bake oyo de Jésus parce que yango mona ke po ba ya kokanga Yesu esengela ki mutu moko a trahir ye ayebisi bango tango bokoya o bokomona ke na pesi bizie wana parce que il y a une confusion entre Jésus-Christ na ba disciple na ye donc on avait remercié en tout cas ce que partager au saladi ça veut dire Jésus-Christ azaki humble. Jésus-Christ est capable de se faire disciple ne makolo. Il y a un moment que Jésus pour ba kangaye et sengela ki ba trahir ye ba manso ba yako donc mutu aza pembe na ye ayeba ki Jésus-Christ bien jida alors bi bokomona na kopesa iblisu. Jésus-Christ azaki menacé recherché partout mais Jésus-Christ a tout temps la bagarre de corps tolanda. Pas homme de Dieu. Bible lobby que celui qui protège envers si ce n'est pas Dieu qui protège. Boyi misangai boyi misanga bandeko na ngai boyi misangai. Oh c'est quoi ça je suis où là? Bandeko boyi misangai. Atane loko moko nazolinga na lakisa awa na moni eza ko boya. Eza oyo te bandeko na ngai c'est quoi ça? Bon na nina lakisa bino loko moko na moni ezo mailoko mosusu. C'est pas grave. Nangena la kisabino ke eloko na nangena la kisabino ke bomona soi-disant homme de Dieu avec plein de garde-corps baza ko garder. La Bible dit que c'est lui qui protège envers c'est Dieu qui protège. Mais comment ça se fait que basali na nzambe na bino ba komi na ba garde-corps baza ko banga nini tandis que la Bible dit les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Comment ça se fait que pasteur na bino bande kona ibna makambo place na okende. Nazo lingana démontrer que muta o sakana na bino te. Comment ça se fait que les loba soi-disant basali na bino ya nzambe ba komi kotambola avec des gardes-corps. Po bazo banga nini? Siko na koti na sujet na ngai. Na uti kosala introduction awa pona koyebisa bino ke boyo kanano musali na bino moko ya nzambe eloko alobi na lingi place na okende na koshite boko comprendre boyo ka ye moko le maître bonga linga nzambe te na linga nzambe te na linga nzambe te pona mona ka nzambe ya pénition oui na lingi nzambe pona obanga na ke na life point donc soki liwe ezala ite ngana na sambela te eloko moko tina ngana sambela nzambe ezaka liwa eloko mona la Bible dit aimer ton Dieu plus que toute chose. Aimer ton Dieu aimer ton Dieu plus que toute chose. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu, pardon. Aime ton Dieu plus que toute chose. Sans condition. Oyo, Denis laisse à comme il avec azo banga. Ça, ce n'est pas l'amour. Il faut aimer Dieu avec ton cœur.
kolinga nzambe te pona kobanga wana eza amour te. Ye moko continue na koloba ke soki koliwa tenga na linga na linga nzambe te, ça veut dire aza kolinga nzambe par profit. Kobanga. En réalité, aza na semence yanda, on est né fils de Dieu. On devient enfant de Dieu. En tout cas, n'importe quoi. Parce qu'il y a des créatures de Dieu et des enfants de Dieu. Il y a des créatures de Dieu et des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Des créatures de Dieu. Des créatures de Dieu sont nombreuses. Des animaux, ce sont des créatures. Diable, c'est une créature de Dieu. Les poissons, ce sont des créatures de Dieu. Des arbres, ce sont des créatures. Mais des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu. Tu dois être élu de Dieu. De ton bas âge, ou bien de le premier jour. Il y a une Bible entre Esaou na Jacob na Katia Liboumou. Njamba pona qui déjà Jacob. La Bible, la vraie version, j'ai aimé Jacob, j'ai repoussé Esaou. Tandis que basala ta mabe mon côté basaka maya pamba na Liboumou. Mais Nzamba c'est pona déjà Jacob. Mais boyo qui délie les. Ça veut dire aza na semence ya Nzambe te. Aza ko forcer pour na kobanga Nzambe. Yango aza ko forcer. Tokende sikona kota na bita sije na ngai. Na uti kolanda ndeko oyo pasteur Violaire. Le pasteur Violaire oyo azali parmi bato ya kosala campagne ya Félix. Pona ye charge na ye ba pesi ye ya koya ko attaquer Mukwege. Je pense que na ligne awa tozana ba intellectuel ebele bande konangai boko yebisa ngai différence ya mot parce que français est un peu na ba faiblesse nango par rapport ya ba mot. Bon expliquer ngai le mot jar nazo ya nango parce que nalandi pasteur ya Muluba Violaire ya oteo o ya zoki na Canada a sali so émission pour na ko attaquer kala Mukwege mboko yokai. Mais ngai ce qu'on a na senga bo pesa ngale signification ya mot jar après le jar o eza ko sala que mutu epesa ya jar o ya kola kisake ya égalité bola kisangai na jar oyo ya orientation sexuelle Lene Mukamba partager de konangai chez de l'opération partager boye bisangai signification ça s'écrit comment le mot jar il y a l'égalité des chances à tout le monde aux femmes et aux hommes ça s'écrit comment. Et le genre, il y a orientation sexuelle, c'est comment? Bon, mais quand vous expliquez, ça s'écrit comment? Parce que dans mon pasteur oyo violaire oyo Canada, Paul Mukindi, violaire, azui penza tanaye, au moins l'obéra combo ya Yesu. Depuis abandi, afandeli yango, combo ya Mukwege na katine, baluba boko sakana biso te. Ce qui bino bokanisi ke propagande na bino bolingi bo utiliser na kombo na Yesu po banda ko ya kokosa batu na kombo na Yesu boya kosala campagne ya président na bino on est là to ko contrecarrer bino na kombo na Yesu bo komo sala campagne électorale ya un voleur un traître comme Félix. Bolingi boko sa peuple bandi ko bolanda Muluba oyo soko za Muluba oyebi ko za bizalela boye na lobe oya ediki za Muluba aso soutenir Félix na ko mentionner bino baluba na ko mentionner bino tolanda Muluba oyo
na kombo ya Jésus biloko azoloba na kobanda soki alobi na moi place mo na kati pona na meka ko recadrer bien voilà na décoy. Trouver des gens qui n'ont pas de mœurs un peu bizarres, il y en a, ce sont des blancs mais qui ont de bonnes valeurs parce que j'ai enseigné la parole de Dieu. Mais on ne peut pas arriver seulement pour dire aux gens, écoutez, on ira au ciel, on ira ceci. Non, ça nous concerne. Ça nous concerne. La politique nous concerne. Les décisions politiques nous concernent. Parce que nos enfants vont très bien. vivons dans le même monde. C'est vraiment important. Donc, que Dieu aide la plupart des chrétiens congolais, que le Seigneur les aide en ce moment à atteindre la maturité. Le mal avec moi, c'est qu'on ne m'intimide pas. Non. Moi, on ne m'intimide pas. Non. Je ne mange pas non plus dans la main de quelqu'un. Non. Ça veut dire que je suis libre de prêcher la parole de Dieu. Très libre. Pourquoi? Parce que je ne mange pas entre les mains d'un politicien, il va me donner ceci, ou bien il va me donner cela. Non, je suis un homme de conviction. Je suis un homme de conviction. Isabelle, toi, je te vois en ligne, mais cependant, je ne t'ai pas vu dimanche. Tu es passé par où? Ou bien toi aussi, tu es chargé de campagne de Denis Mukwege. Tu es chargé de sa campagne. Boyoki Bandeko. Vous pensez que j'allais avoir le courage de prêcher Bandeko au Québec? Boye bisanga. Komba Mukwege osala nini na kati ya makambo azoloba wana. Mutu ayaki na ina église na ete. Soki mwana mwasi soki mondimi na ye. Ayaki na église te. Mbala moko namona ki yo dimanche na église te. Est-ce que yo posa charger ya kosala campagne ya Mukwege? Vous montrez déjà que là, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Pour Mukwege, il y a un côté. Moi, si je suis un tango, je suis un dimanche, pour un spécial. D'ailleurs, quand on a un moto, quand on a un qui apparaître pour une image, on a un bon, nga na kanisa ki po tellement na kota kama baba musique te na kanisa ki musicien ya JB Mpiana Rio wa. Tangu nga na mona ngina lobi o Rio te. Oya yemba kama mungongo. Nga na kamisa musicien. Un pasteur avec look ya batu ya langa star. E ya nini ya shock star. Tangu ba benya mambo, tangu ba defao tala. Un pasteur. Nata on a monié directement na monaki na lobino awa exemple problème donc musicien moko out abimi na orchestre moko alingo kota na orchestre mosusu elongo na moni na obi o peut-être fois za musicien ou bien Rio musicien ya nini ya JB Mpiana ou bien à salle orchestre alinga annoncé sortir ya album na ya ngala kandima iteke za pasteur ce monsieur bilbande bota la na Rio o ya musicien ya nini ya JB Mpiana plein de choco a vu pe position na malinette à lati na évité moi il pèse à terre bandeko mutoyo à l'occasion de rien pour on diminuer avec une église terre balamoko allez atangi Mukwege ayeko sala ni na makambo na ye. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire le monsieur en question, makambo ya za na mona motema na ye, o eza ko troubler ye na président na ye Félix. Bokoyo ka ye mo ka zobenga Félix mon président. Donc o eza ko troubler ye na motema na ye, na ba penser na ye comme la Bible dit c'est l'abondance de la bouche et l'abondance du cœur que la bouche parle. Mbala moko na makambo mondimi na ye komba Mukwege ye kokota. Ça veut dire, pour naïe, diable a été. Le diable n'existe pas. C'est Mukwege qui est devenu le diable de Baluba. C'est Mukwege qui a vendu le Congo chez les Rwandais.
C'est Mukwege qui est allé signer les accords avec Kagame. C'est Mukwege qui a ramené le M23 au Congo. C'est Mukwege qui a signé l'accord de raffinage de l'or au Rwanda. C'est Mukwege qui est allé amener l'armée des AS de Kenya, Burundi, là, je ne sais pas, au Congo. C'est Mukwege. De Walangai Moulouba, Mukendi, l'État est déjà résolu. Vous n'avez plus l'état de tromper les gens, de mentir. Vous n'avez plus ces temps-là. Nous sommes là pour vous démontrer que vous êtes des petits menteurs. Comment mon diminue une église te combat mon koye ko kota la kati. Okolo bateke na mona ki yote dimanche, qu'est-ce qui ne va pas? Le diable t'a dérangé? Ou bien les démons? Pour na yo balamoko mutamona nite. Oh, c'est comme okende ko evanini ko ça la campagne ya Mukwege. Mais si la personne, moi je suis en kende ko ça la campagne ya Mukwege, qu'est-ce qui vous dérange? Donc, on a quatre yabino bande qu'on a vu sur les talibans, ba candidat mosusu bazali sous-souté. Ba candidat bazali sous-souté. Pour na bino candidat au bomoni que azako déranger bino, c'est Mukwege avec vos mensonges. Na azako senga. Yo mulu soki mukendi muluba. Pesa ngai jar ndenge bozo komango jar o ezako signifier orientation sexuelle, na jar o ezako ba égalité des chances à tout le monde. Bon, ça s'écrit comment? Parce que les gens, oh, le lobo, libo bambango Mukwege, qui est yé moutoye na makambo, ya kokotisa, bande boze la naoze la moi téléphone pour na moni zosa moi musala moko kuna pona la kisabino, qui ko bilisa bato ba bandoki. Bon la kisabiso, ça s'écrit comment? Genre, il y a orientation sexuelle au président Nabino, à lobby, na genre oh Mukwege sa kolobake. Il faut tout le monde, genre ça veut dire l'égalité des chances. Donc tous les hommes et les femmes doivent avoir l'égalité. Bon, ça s'écrit comment? Félix Aouti na Nations Unies, Aouti Kolobia Makambo ya jar. Ministre Nabino Moko Aza sur place wana jar, ceux qui social, ceux qui famille, ceux qui Aza wana. Le ministre a jar wana. A gérer, qu'est-ce qu'il gère? À gérer quoi? Donc, pour na bino, bozangi ba argument ya ko défendre bilan na bino. Bengani na munoko ya mboka na bino, tous les pasteurs, on doit diaboliser Mukwege. Et vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Mukwege, c'est un pasteur. Na lukini ni prédication na awa na zo monate. Mukwege prêche mieux plus que toi-même Mukwege. Il prêche très bien. C'est un prédicateur, un pasteur. A prêcher à le nom de Jésus pour le cas on a musika. Na vie sociale boye, c'est un exemplaire. Bokoti na vie Mukwege familiale, bokoti na région afani, na province, na pays, na monde. C'est un homme qui a des références. Il y a pas valeur. Mais yo Mukendi. Est-ce que yo ça non? Tu peux parler même devant les hommes comme ça. Un violeur. Tu parles le nom de Jésus-Christ. Mais tu es un violeur. Donc, Moussa la bino bofandi na labo na bino ba taliban. Bomoni ke bozali so na ba argument te ya ko défendre. Comment vous mettez le M23? Comment vous mettez le armée à l'étranger na Congo? Comment le peuple congolais beaucoup ça qui est que beaucoup longola ba taxi à aéroport? Beaucoup ça que beaucoup bomani ni comment on appelle aner beaucoup bomango? Beaucoup si peuple on a que beaucoup tongele ba na maluku, beaucoup tongele chambre froide, beaucoup ça qui peuple beaucoup ko conseil na caméra il y a pas même longtemps awake masango ekopita masango ezwa koya kalamingi te beaucoup lia. Beaucoup ko kosa na zo ya na ba image que beaucoup qu'on fabriquer mapa à la base ya manioc au moins 10% ma manioc na Congo na mapa bazoli ya Congo ezali ya manioc.
Beaucoup qui vont défendre le bilan. Ce n'est pas le temps pour attaquer Mukwege. Vous devez défendre votre bilan. Bienvenue Robert Passy. Merci Mingalen. Il faut défendre votre bilan. Mukwege n'a jamais géré. Bien public, ni nulle part. Au contraire, Mukwege, il est en train de sauver votre gouvernement. Avec les accords que vous avez signés avec les étrangers, Mukwege a sauvé, qu'on réparer. Qu'on réparer. Qu'on soigne. Et non qu'on passe au lit. Et non qu'on ait une forme naturelle. On ne soigne pas, on répare. Pour qu'on puisse avoir sens à vie. Maman wana lelo ba komi violé. Maman wana ba mususu bazo kokali susu ba kobota kali susu te. Likolo ya politique ya babino ba Félix akena Rwanda. Président na yo Mukendi. Bande ko bozela na eza mulai ya nazo ya ona na opese na bavango. Président na akena Rwanda. Pona landi yo na biloko zolo ba wana ozolo ba ke le Rwanda est un petit pays. Un petit pays. Et aussi là bas dégâts wana Congo. Mais qui est allié des petits pays? Ce n'est pas ton président. Qui est l'allié de Rwanda? Yo petit Mukendi yo Rio. Tala ba pasteur bazana look ya shock star. Au monde au fan ba deko timula diamant et bimaka lisusu te ba chef coutumier ba lakela ba diamant ma bébé bimaka lisusu te ba la moko se convertit na pasteur. Yo soki Mukendi soki comment Paul Mukendi ou tu qui ma Canada la viol. Expliquez dans biso comment tu es arrivé même de quitter Canada sans passeport. Obima ki ndengini. Obima ki États Canada ndengini ni po ozali sur ba identité note. Okima ki ndengini. O falsifier ba document. Mais pourquoi okima ki? Peut-être que Nzambe atinda ki okende na prison likolo ya bêtise osali kende prêcher ba prisonnier. Dieu peut t'amener quelque part à cause de tes bêtises pour que tu prêches l'évangile là-bas. Paul va se retrouver dans la prison. Injustement. Mais toi, tu mérites d'être en prison. Peut-être que c'était une façon, Dieu voulait te punir d'aller prêcher les prisonniers. Paul Mukendi. Vous partager pour comme la pasteur au violeur. Mission Batindela qui est en prison, aller prêcher là-bas parce que tu as violé. La Bible dit que tout péché est pardonnable. Mais il y a la conséquence qui suit après. Tout péché est pardonnable. Tu avais péché, tu avais violé. Et les conséquences, tu devais aller en prison. Mais aucune place où on a guidé, aller prêcher des prisonniers, comme on a violé, tu dois subir les conséquences. Mais pourquoi tu as fui la justice? Ce qui c'est vrai, on a un homme de Dieu. Pourquoi fuir la vérité, la justice? Pourquoi? Vaut mieux laisser pas Kangayo injustement. Dieu va te justifier. Combien de gens tomoni na États-Unis kuna? Bakangi a sali 30 ans bakosela makambo. 30 ans après, les rédacteurs, le juste, Nzambe aye kotelema, mutu abimi kuna innocent. 30 ans après. Bato basala ki justice a mokili mabe, bakangi ye. Mais azana kati kuna. Mais le Dieu qui est juste, combien de prisonniers de Cana États-Unis, tout le monde a 30 ans après, bah ko libérer ye. Bo ba kosela ki. Mais yo so ki ba kosela ki yo. Mais tu dois accepter que je suis innocent, je préfère d'aller en prison. Je suis innocent, mon Dieu, le rédempteur va se lever les dernières. Mais Okimi. Après, moi je n'ai pas peur de personne. Personne ne peut pas me faire peur. Okimi justice. Ce que vous avez dit est un vrai homme de Dieu. Au viola qui monte, tu peux qu'on a besoin de précision. Au viola qui n'a pas na parking, il y a dépôt à ciment. Ba pesi na ba précision, na ba date au viola qui. Ba tiki o liberté provisoire pour ozonga, o samba jo ba kokata po ba kangayo.
tout la mwisi azaza. Mais okimini ni soki oza juste. Au moins ozonga ta na Congo place oyo eza mboka na bino ba violeur na ba voleur, place o chilomba za ko diriger na miyibi na yo violeur ko bakisama. Au moins ozonga kuna na ba muku na ba violeur. Au fanda ta kimia, okomi ko attaquer un homme oyo azui ba mérite na monde entier. Azui ba mérite na monde entier. Ya musala oyo aza ko sala ya ko pesa bato ya ko zongisa bato sans ya ko vivre yo bino bo luba bokomi ko bosalele campagne na ba église po boya ko diaboliser ke ye mutu alingi amema makambo ya homosexuel mais boza malade na gouvernement na bino wana naza koya na ba image bande konanga bobanga te na gouvernement na bino wana combien des homosexuels baza wana Mukwenge mutu engagé bango. Na mikolo na comment on appelle ça na Vodacom. Pour mutu bazoué na poste bien, il faut appeler ça sima. Na gouvernement na bino mutu appeler ça sima. Na université kuna pour mutu azo ba point bien ba professeur sima. Est-ce que mukwenge na na makambo to na entourage na zali? Mukwenge azali. Félix Aouti ko na chura mboma lembatable lo sako. Félix Aouti na États-Unis. Alopeli makambo ya jaro. Est-ce que mukwenge mutale? Yango nazo senga bino ba chura mboma. Expliquer ngana no pona ibo za maele makasi. Mais kako expliquer jar ya orientation sexuelle o izolo bake ya oloba makambo ba PD homosexuel na jar ya égalité. Na kati ya société boy ça s'écrit comment? Tu l'as pas mayoni shibazi azali aoze lo samedi bande boye bisanga Félix a dit qu'on défendre makambo jar na Nations Unies, tout le monde a vu ça. Est-ce que c'est Mukwege qui a dit ça? Est-ce que jar ni oya badode boya ko pesa bozana bilate pona bino bomonike ba élément oyo biso tolingi bo attaquer Mukwege par rapport ya makambo banini comment on appelle engagement na ye ya gérance ya ba chose publique boye bisake ozalaki PDG place boye osali boye ozalaki directeur ya hôpital place boye oyiba boye bon pesa c'est ça il faut poser la campagne sur ça que boya ko fungula campagne o aza étranger mais qui entre Mukwege et Félix qui est vrai congolais bande kungala zo yaka na sisi na note na zo yaka na makambo ya Mukendi un pasteur violeur un pasteur atiki côté à kombo ya Yesu partout et comme Mukwege okoti na Facebook na bande konanga zoka to tomona ka mutu omoni mutu bache maquillage bakomi boye le pasteur Mukendi aza parmi bato basala ka travail wana ya koya ko maquiller bachine tika commandant eso boye bachinga maquillage ya rouge bachinga biloko matoyi un pasteur aza ko sala makambo babenga nini na éviter comment basala ya koya ko sala koya ko bebisa image ya bato soki koti na mire na ye okomona ke ba fiche na etu azu Mukwege ache ba rouge à lèvres mukiye moko muto asali yango siko boye bisangai babiloko ya zo sala wana eza na verset biblique nini eza na verset biblique nini ya koya ko banda ko caricaturer mutu boye o tia babiloko bani bozo mona ke ce monsieur aza mutu moko rien à voir avec Nzambe na gouvernement na bino PD à liboso. Comment il s'appelle? Sakombi. Monon soki moni molendo Sakombi. Bozo mona ndenga zolia na mwana mobali mbebu boy. Mais aza ministre et pas na bino soki ministre soki a plan, soki a environnement soki nini boy. Ndenge nini kasi bondimi ko pesa un PD gouvernement na gouvernement na bino place. Ndenge nini? Vous n'avez plus de bilan. Bozu siko comme bandeko na biso ya Kasai
Bo diamant ba koko ba la kela bino ba diamant e bungi bo komi ba pasteur et komi siko moment na bino ya kozwa siko yoko ko sala campagne na kati ya ba église. Il faut laisser le peuple de Dieu faire le choix librement. Oh ya ko voter mukwenge boza kondima ba homosexuel ba ya boza na bango déjà wana ba homosexuel. Molendo Sakombi ministre na bino aza déjà pédé. Naba Vodacom partout, ba jeune belo bomone otambola ba jeep, baza déjà na monde wana. Est-ce que mukonge muta gérera kango gouvernement ngo? Paul Mukendi. Pourquoi bino wa déclaration ba luba boza en solité? Malgré tout ce que vous êtes en train de maltraiter les peuples zaïrois, vous avez vendu notre pays chez les Rwandais. Oh, ni Mukwenge, qui candidat à étranger, mais aux en solité. Président Nabino a salé au moins 665, 625 voyages à l'étranger. Pendant mandat naye ala litamuke na Congo ke ala la Libanda. Félix Alexis Tana Mobimba Libanda chez les étrangers. Avec que le légitimité Libanda. On a dit que comme ça lobby nanya memeli biso nini Jean-Claude Van Damme. Tu as payé na mukanda même ya diplomate. Mukwenge mutamemi Jean-Claude Van Damme. Nani amemeli biso ba investisseur rwandais na Congo. Mukwenge mutamemeli bango. Amemeli bino. Nani oyo akende ko yebisa ki biso ke toza azana nini na koma carnet d'adresse te Kagame mutoza na carnet d'adresse. Mukwenge nani oyo akitiseli biso Rwanda ya Kagame na Kinshasa na stade. Mukwege mutakitisi ye? Nani oya kendaki Libanda? Na premier voyage na Londres, alobi na bimisa na yaki soki na 50 millions, na zozonga soki na 1 milliard. Ozwaki yango wapi? 1 milliard ngo pe ya lokute mona na pete. Ozwaki yango wapi? N'est-ce pas place okendaki et pas Mindele? Bade ko soki bomoni président tout a commis na langage actif occidentaux pour aza déjà na son ba ebisi que c'est fini pour toi ba occidentaux bazana mabe na bango na malamu na bango Angola yango isa wana Angola est traitaka ti le na ba occidentaux mais le peu que on donne au président angolais aza ko sala tout peuple azo mona yango mais bino le peu que gouvernement wana je camine boteka yango. Tango je camine teka mukwenge mutateki yango. Boteki snel. Mukwenge mutateki snel. Fleuve Zaïre. Eza wana. Mutalobi yango mboso ke. Bozo contrôler yango te. Fleuve Zaïre sabine eza nzela. Mukwenge mutalobi ke boteka nini nzela nzela nini ya mai. Hein? Pétrole ya Mwanda. Boteki yango. Mukwenge mutateki yango. Aéroport ya Matadi et comme ya ba étranger mukwenge mutateki yango na uti komona baluba moko bazolela na kuna na Kolwezi babotoli bango ba mini na bango pa ba nini ba libanais bazolo ba keza famille pa présidentielle mukwenge mutamini ba étranger babotola ba congolais mabele boni lokuta boyibino bande kona biso ya Kasai. Bon, même dans nos peuples, dans le kuta, moko ya makasi ya kolakisa biso ke boganya ki ba élection, au moins même so bo se repentir, bo senga pardon. Bo isa de kolakisa to sali bino mabe mingi. Mais bo bandi sur na kati ya ba église ko sala campagne contre muto aza juste, il n'a jamais géré les choses publiques, mukwenge jamais. Bo tiki caméra za wana. Muto auti ko ba des millions. Bouili ba konga za wana boza ko attaquer ete matata po voler kolokola bino botiki ye wana katumbi za wana mais pona bino bomoni kaka ke muto il faut bo attaquer ye et ça bukwege parce que bomoni ke bozo contrôler ete azana kati ya ba bêtise te bo bandaki yango depuis kala avant même apostuler bo bandaki kala. Oh, muto ya mona ka mitakala ba mama miso na ye kufa boza même na boza na manière te boza ba impoli ba taille de pes boza ba impoli et ça mosala na ya professionnel
o muto amona ka mitakala ba mama ya ko diriger biso siko bolingi nini muto yo asaka ba pizza aya ko diriger biso bino boyebi te ke Félix wana ndenge azana bandeko na ngai bino baluba bandeko azana azotikela bino ngambu lobi ko za sérieux problème bozo ba te ke ya momoni mukendi yo soki nini Paul Mukendi yo c'est normal au banda ko adorer Félix c'est parce que accepter yo après avoir violé au Canada bazongi sur na Congo bombi yo oyebi ke soki mukwengi akomi wana toko livrer yo na Canada toko livrer yo na Canada d'ailleurs soko za na chance okende na Canada ngai neti na kuti wana okosala prison wana Mukendi soki Paul Mukendi muyibi voleur azo lobela na kati ya église na ngana na Canada ba jeune ya ba vieux ya ba vierge bazali yo yebindeli ke ba fio na ba vierge yo ka pasteur l'église que moi j'ai prêché au Canada il y a des vierges là dedans o yebindeli ke bana na ba fio na ba vierge donc au meka ki ba yebi non pas pasteur ngana vierge diamo kende ko loko muto a 30 so 32 ans ok ko violer na parking place ya nini ba dépôt ba ciment tala pasteur azo yeba même na bake bandi mundi mboyaza vierge munde obani ibani onengeni oyebi yango ndeni vous avez mal choisi l'adversaire Mukwege pèse azaba candidat na bino pamba wana te élection pesate vous avez mal choisi l'adversaire maboko oyo ka peza na nzoto na mutu pembe ozo banga komba Mukwege esali nini atombuli bino te bosala na place moko te azate ke a travailler na bino te bozo banga pourquoi bino bolobi ke azo peser te bayebi te mais pourquoi bozo tika ye et bozo tika ba candidat to bokomi kaka ipa Mukwege vous avez l'information Paul Mukendi toza koyebisa yo que toko kangayo soki toko livré au Canada tu seras jugé au Congo parce que tu es un violeur au Kimaki na Canada tout le monde sait comment tu as donc la première des choses là c'est que tu es un pasteur aventurier comment obima ki non denge nini pour ba mikanda no to ba bloquer kiango comment tu as pu voyager un pasteur a vu mikanda batu a bongisi alati basuki ba mandefu akomi lokola ngabo po ale kakaka okomi na Congo mo fanda kimia okomi ko Mukwege on va le combattre il ne va pas passer on va le combattre par tout le moyen vous avez oublié les diables Mukwege a comme ennemi le diable pas na uti ko bande oboli misanga tellement téléphone baza ko utiliser ngona makambo susu na uti ko landa Mukendi wala to ko combattre Mukwege hein et le diable otiki diable boko miso na Mukwege oh biso te yebi ke bino ba chrétien au nom de Jésus nous chassons les démons nous chassons les diables mais et comme il pas Mukwege qu'on va te combattre. Ça, c'est maintenant, ça sera quelle guerre? Physique, spirituelle. Paul Mukendi. Le combat que tu veux faire avec Mukwege, c'est spirituel ou bien c'est physique? Parce que la Bible dit que votre combat, c'est spirituel. Mais le combat que tu es en train de promettre Mukwege, c'est quel combat? Physique ou bien spirituel? Parce que ce qui est spirituel, ça veut dire là, tu ne combats plus Mukwege. Parce que Mukwege a un makambo politique, physique. Si vous avez promettre Mukwege qu'on va le combattre, combat spirituel, physique ou quoi? Peuple n'a pas balou baba manipuler binoté. Balou baba manipuler binoté. Mukwege c'est un pasteur. Azako prêcher même bien pour les quand même Paul Mukendi. Un bon prédicateur.
un prédicateur a yebi makambonini oyo ezali nzambe alingi yango na Bible tena alingi te. Mais comme bango ba monike Mukwege a ko déstabiliser plan na bango diabolique ya konyoko la peuple wana. Baramoko ba fongolele minduki. Au nom de Jésus, oh, je n'ai pas de problème personnel avec Mukwege, je n'ai pas de problème personnel. Ce que moi je combats, c'est parce qu'il veut nous amener des choses que même nos coutumes. Est-ce que Mukwege a dit qu'il y a un bapédé? Bapédé, ça c'est une place. Pourquoi vous avez chasser bango? Il y a un Félix, ça maintenant chasser à Bengano ni molé de sa combi. Parce que c'est homosexuel. Et ça, la moussou à moi si boya ça qu'on a la carte, ça fait une ministre ce qui a dit boy. À chasser. Boni babalo kuta boy bino balu baboka ici que bo banda manipula ka batoti lelo. Ça ne passe plus. Bande ko Mukwege, c'est un homme de valeur. Un homme de valeur. Physiquement, spirituellement. C'est un homme qui craint Dieu. Parce qu'on connaît l'arbre par ses fruits. On connaît la valeur des fruits par l'arbre. Moutou à sa côté a bino Paul Mukendiwana. Quel est le fruit qu'il lui donne au peuple? Ces fruits c'est quoi? Des viols. Des viols parce qu'il est considéré comme un violeur. Mon frère, comme tu es condamné au Canada, spirituellement aussi tu es condamné parce que ce que les hommes ont condamné ici sur la terre, au ciel aussi c'est condamné. Comme Canada est condamné déjà 10 ans de prison, mon frère, tu vas souffrir toute ta vie. Même ceux qui les hommes dans la kimia parce que Félix a zana noana. Demain, sache-le que tu vas souffrir parce que tu es déjà condamné par les hommes. Tu es déjà condamné. Aucune condamnation dans le Canada, aucun bomba n'est pas un déconnoisseur mouyibi, le gouvernement va violer, n'a pas volé. Mais demain tu seras arrêté. Ozo banga po yibi kena monoko Mukwege azo lobela trop justice. Ce que bino tout bato na anti valeur. Bozo banga Mukwege. Boyi ke soki Mukwege aye awa bako kanga biso. Et c'est vrai. Boko kangama. Yo soki Paul Mukwege. Tu seras arrêté. Arrêtez de citer le nom de Jésus pour bien la bino. Après na lundi et bande kongai bande bolimbisanga moi muke kana parce qu'il faut na sur téléphone pour na bolimbisanga parce qu'il faut na ba bêtise en toi na bolimbisanga s'il vous plaît. Vas-y. Aussi c'est Solo si si está lá. O que é essa sabe? Bade koboli misanga il fallait qu'il na tellement na boaka ki ba image côté mususu bade koboli misanga. Toke de siko na la kisabino, toke de toujours comme bango bazolo bake Mukwege mutazo ya na ba homosexuel na Congo, Bolanda. Ce sont des images que vous avez déjà vues, mais Bolanda bino mokwa. Boye bisangai soki Mukwege nde mutu aye na bato oyo. Lokuta Botala. Ministre ya Félix. Ministre Félix Yohana. Bozomona. Ministre Félix Yohana, na question bozomona bien. Wana ministre ce qui a plan, ce qui a nini. Bozomona mibali na gouvernement ya Félix. Boyoki bolole ya Zakari ngazolo baba proposa ki ye boyoka. Bozoka zo bolole ya Zakari. Donc ça fait 12 ans on sait Bandeko Bolanda, Mukwege, est-ce qu'il y a na Congo? Oyo, aza ministre Félix Yohana bazo se caresser comme on a eu Molendo Sakombi.
Bolanda. Ministre à plan. Bato ba secte. Bo Iwana. Balia les rabaniers. Bomon. Babongana bongana basi. Bozo ka bololé à Zakari. École ya pouvoir. Te. Ngai Zakari ba baswe. Na pouya ki koteka molimo. Bozola. Pouya ki koteka amna ngai pona comme ministre pona comme PDG. Est-ce que ni ministre, ni PDG, ni nini. Bozomon. Si vous voyez ça, Mukwege azana Congo. Mutoyo baza s'embrasser. Ministre ya Félix. Mukwege mutu yo soki Paul Kadima soki Paul Mukeli. Oyo sikoyo bo omoni wana. Mukwege mutu anome muto ki pede ba homosexuel oyo. Mukwege mutu anome toke ne mangu mangu na la kisabino image mosusu pona ko yebisa bino ke bandeko mutoyo aza ko lobela makambo ya ba valeur boyo kaye c'est émission ngo j'allais pas pêcher yo j'allais même pas ngala kanisa ki azata musicien ya JB Piana. Écoutez, Dieu lui-même s'en occupera. Moi, mon rôle est d'enseigner la parole de Dieu. Boyo na dekisi maloba ebele ya poto yo ko place moko. Mais personne n'en parle. On traite les autres d'un mouvement terroriste. Je suis seulement ici au Congo démocratique. Bandeko bozela. Nazo l'examen maloba te. Pays comme ça minuscule. Yoka. Mais qui était soutenu jadis par les Américains. Donc vous voulez maintenant qu'on fasse quoi dans un monde comme celui-ci? Ah, wazolo bela ndenge ba américain bozela. Il y en a peut-être beaucoup qui se cachent. Yoka. Et que lui, il avoue. Awa bade obole bizanga tellement nazo lekisa epo que lui amoni na charger du téléphone nanga te en profitant sous la casquette du prix Nobel. Aïe. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi intégrer la notion du genre. Yoka. Plusieurs personnes ignorent. Je ne sais pas, c'est parce que peut-être si quelqu'un vit en France ou en Belgique, en Angleterre ou partout en Europe, ou qu'il vive en Amérique ou bien au Canada, et qui fait semblant de ne pas comprendre c'est quoi la notion du genre, c'est de la mauvaise foi et qu'il est malhonnête. Yoka. C'est de la mauvaise foi et c'est de la malhonnêteté, parce qu'ils savent ce que Mukwege a voulu dire. Yoka. Peut-être qu'un Africain, encore, je peux donner du bénéfice du doute, pour dire que lui, il peut croire que c'est le genre féminin et genre masculin. Mais, pas quelqu'un qui vit en Amérique, pas quelqu'un qui vit au Canada, pas une personne qui vit... Félix a Québec pour le genre dans les Nations Unies. Nous, on le sait très bien. Félix a Québec pour le genre dans les Nations Unies. Donc c'est très important. Jean-Dominique dit, ils font tout ça pour vous décourager. Non, on ne me décourage pas moi. Bandeko bozela na oluka pe place pela beta ki biloko oyo azomi kumisa ke ye na bandeko eza ebele na okata kata ye boyoka. C'est très important. Quitter ces choses-là, quitter les choses. Nazo l'exa maloba et puis ça na les place important d'éviter. Ces choses bizarres, quittez-les. Quittez ces choses-là mondaines. Quittez-les carrément. C'est vraiment important. Je sais que c'est un moment où je sais beaucoup insulté. On m'a tellement insulté. On a eu le capitaine Boyoka place ndenge azo détruire Mukwege. Nyonso bozolo bazolo ka pour Mukwege. Na o l'exango pour téléphone na ngala moni. Ezo signaler ngai pour ko. Est-ce que vous pensez que tu peux arriver au niveau où je suis arrivé? Je n'ai rien hérité moi. Bon bande ko na longola ye to ya parce que mutoyo tellement lobby ebele téléphone na ngande zo décharger à moment na olingana si c'est émission bien. A lobby que Félix c'est un homme de valeur. Mais toyo kasko Félix ye moko. Pour ye muto asa ko maltraiter Mukwege. Bolanda Félix bande ko na émission il fallait zamulai tellement bossa ne ko charger téléphone. Bolanda sko Félix ye moko ndenge azolo ba makamba Mukwege. Au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour
la restauration de la paix. Ah, lobby réparation des femmes. Et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là, il vit là-bas, près des victimes. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc il a mon affection et tout mon soutien. Ah. Oh, le Congo n'est pas un corps humain pour réparer ça. Bande, na uti koyebisa bino awa, bazolo bake ba réparaka corps te, ba soignaka yango, ye moko déjà président leader na bino, azolo be makambo ko réparer. Boyoki ba éloge o azo pesa Mukwege, mais lelo Mukwege akomi diable. Po Mukwege alobi azo postuler. Po Mukwege alobi azo tia libaya. Tango ye azolo bake bakoluka même ba honorer ye ba décorer ye. Balingaki ba décorer Mukwege comme nini? Agent ba mindele ou bien comme un Congolais. Tango Mukwege azo réparer ba mama wana, azo réparer bango po aza mindele batindi ou bien po aza na amour ya mboka. Ba de konangai. Botala batu ya boy, botala ce qu'on a Facebook ya pasteur. Au moins atia message ba verset biblique. Botala na Facebook na ye. Ceux qui vont copier na message na bokomi révérend Muke Paul Muke ndi bokomona. Botala biloko azotia comment azosala Mukwege. Un pasteur aza capable ya ko tala. Ye na Facebook na epo ba olobaki eza Facebook na ete botala. Ye wana tala ndenge a décorer Mukwege. Pasteur. Oh, un pasteur. Même si ça verrait que Mukwege est homosexuel, est pédé, mais il faut lui montrer l'amour. C'est ça ce que la Bible dit. Il faut lui montrer l'amour. Il faut le prêcher bien. La Bible dit Dieu, il n'est pas contre les sorciers, il est contre la sorcellerie. Comment ça se fait que yo soi-disant Mosali en Zambé, oza ko s'attaquer na mutu na Facebook na yo okomi ko sala ina ba dessin ba caricature moko boye po batu ba yinaye tala akomi yepe na yebite Bible za koloba ba la signe de bête 666 ezali ba signe ya diable et oza ko benga otie un créature de Dieu otie ba signe ya 660 na Facebook na yebota la yangwana Paul Mukendi. Tala eloko azosala Mukwege ye wana. Ye mutu asali yango. Ye mutu asali yango. Tala ndenge akomi Mukwege akomi 666. Est-ce que ce Bible nde etindiki tata oyo abanda ko traiter Mukwege 666? Asuki wana te. Ake kosala lisusu montage mosusu. Azui Mukwege alatisi ye drapeau ya ba homosexuel. Botala. Toujours pasteur. Toujours pasteur. Ake kozwa Mukwege asale liye ban nini alatisi asale montage alatisi ye biloko ya drapeau wana yango nde lakisaki oza homosexuel oza pour azwi ba mibali mibale baza ko bota e baza ko bala na liboso ya Mukwege atie bango Mukwege aza ko pambola ba homosexuel. Pasteur asali montage ya atie Mukwege aza ko pambola ba homosexuel ye wana eza kombo na epomba olobaki eza yete ye wana botanga kombo ye wana Paul Muke botala pasteur aza capable ya kokota na nani na ye asali montage atie mibali baza ko balana atie Mukwege mutu azo pambola alatisi na toge un pasteur ozo kosela mutu makambo po batu bayina ye kaka Yasuka yango yobotala. Zwa mama na. Bozo mona. Un pasteur ozoko bamba être humain lokola yo po bozana ba divergence, bozana ba différence okomi ko pese ba attribution ba marque de diable na un créature de Dieu. Obambi e marque ya diable eloko mutu na yebite. N'est-ce pas Bible lobi que kokosa la moninga ma kokosa mutu kokosa mutu likambo eza disumu. Loba même te que ok Mukwege azana ba propos ya peut-être ba homosexuel de boko selaye.
aucun musika, aucun même kobamba identité, il y a 666. Mais ceux qui me connaissent, il y a 666. Maintenant, Félix a nani. Ceux qui me connaissent, il y a 666. Félix a nani. Touti kobungi za 200 personnes. Bakufi na mai. Bauti kokufa na est. Bota la place où Félix Azalaki. Bauti kokufa samedi, 200 personnes bakufi na mai. Bota la place Félix Azalaki. Ye na bota. Félix Kofi Olomide azo yembe la Félix. Bato bauti kokufa 200 personnes. Ye bangwana bakeli bosa Félix. Bangwana bakeli bosa Félix. Félix wana fani na kiti tala ba garde corps ba okengela ye. Bozo mona. Boye bisangai qui est maintenant 666. Place au peuple azo kufa. Félix a omen la champagne. Mukwenge place bato ba kufa. Mukwenge il est là. La Bible dit vaut mieux d'aller dans une maison mais dans un deuil que d'aller dans une maison de fête. Bible eza kosenga vome kokende na bisika ya matanga ke kokende na bisika ya fête. Félix bato kufa ye aza en pleine fête, mais Mukwenge l'homme de terrain place azo bomaka bato il est là. Barate ko boma 7 fois. Barate ko boma Mukwenge 7 fois. Bolanda Polo Mukendi, pour tellement je pense que l'obi na busala tout na usonge l'émission kaka po boyo kama lobato aloba ki po na moni téléphone zo linge décharger mona omeka kozwa maloba na ye lobi peza na kotika mobimba pona décortiquer ngo tisu bien lobi na busala ngo je vous promets boyo kasiko mutu oyo lié Paul Mukendi azo lobake un homme de valeur. Félix un homme de valeur. Un homme de valeur, on ne le connaît même pas ses paroles. Par ce qu'il a promettre, il le fait. Boyoka, homme de parole. Boyoka, homme de parole. Oyo, Mukendi, Azako, Ibsamino, Félix. Le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation. D'économies de l'ordre, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Mais, na Dakar... Na bado, bato pe makomo seka bandeko. Ba manioc, il y a 10 sous. Combien ça les langues? Là, ma journaliste a bato makomo seka botan. Bon, non, c'est très sérieux. Bozomon. Bozomon même bandeko baseki. Na bandeko baseki. Je crois que il faut pas que tu viennes souvent dans l'émission. Bandeko baseki nini? Félix Lokuta il est qui? À se retrouver na Dakar, Félix a donné de montrer dans le monde que na Congo, bakomi ko sala mapa à la base ya manioc. Il y a 10% de production à mapa na Congo comme manioc. Bandeko na boulangerie nini? Boye bisabiso na boulangerie nini peut-être biso to umeli na poto to umeli trop na poto to yebite bokomi kolia mapa oyo ba usala ngwa la base de manioc. Boye bisabiso boulangerie nini oyo zo sala na mapa na base ya manioc. Boye bisabiso pour lobi 10% ba congolais bokomi kolia mapa bazo sala ngwa base ya manioc. Boye bisaki et la boulangerie ni boye bisanga ba de ko komawa. Boye bisabiso un homme de valeur, oh, le pasteur ou un violeur, ou Paul Mukendi, azo kende ko kumisake, mon président, un homme de valeur. Oh, yo kakapela Bible lo bakake, batie Jésus, boina Barabas. Bato balobi, boma Jésus, botika Barabas. Yango tozo vivre entre Mukwenge na Félix. Donc, oh, balobake, elo kasikeza na moyote ya solo. Nyoso eleka, tozo répéter yango, un homme de valeur, qui soigne, qui se bat toute sa vie, carrière naïe, allez qui s'est en dépasser sa classe pour soigner ma maman. Azo continuer à dénoncer, pour attaquer Kagame, pour dénoncer les Kagame, azo boma ba Congolais, nenga azo violer ba Congolais, mais ozo monake,
kaka ba congolais bango moko ba komi ko sacrifier ye ba congolais ba komi ko sacrifier Mukwege ba préféré na bango nini comment on appelle ça ba préféré na bango Félix tala monde ndenge ezali bande konanga toza ko yebisa bino ke monde eza mabe makasi bande konanga na olukelo ko moko na lakisa bino lisusu monde eza mabe makasi dabisi bino ke okoluka mokili okokuta ngo na kati ya nini ya église. Comment ça se fait que bande ko bolanda eloko mona bande ko luka debi na moni yango un homme de Dieu, c'est lui qui devait être protégé par Dieu, par les anges de Dieu. Mais maintenant, ils sont en train de chercher la protection aux hommes. Tolanda, Patrice Ngoyi Musoko. Engebe, Mama Chantal Beta mololo. Dekonangai. Luka kimia na moto nyonso. Petala liboso na yango nako yebisa yo lelo tribunal ya Nzambe koya changer monoko na yo lelo bolanda changer monoko na yo lelo boyebisa ngai Patrice Ngoyi Musoko na Congo azana danger nini bazo oyo mutuni ya koboma Patrice Ngoyi Musoko boyebisa ngai parce que la Bible dit que celui qui protège vient envers, c'est Jésus qui protège, c'est Dieu qui protège. Bota la sikoyo boye bisangai tango to biseke bato bazana kati ya politique boye bisangai ai total Ngoyi Musoko bota la Patrice Ngoyi ça c'est mon moyina yo lelo tribunal ya Nzambe koya ça c'est mama mulolo Patrice Ngoyi Musoko bozo mona ye wana encadré par les militaires par les policiers. Boye bisangai Patrice Ngoyi Musoko azanani na Congo po akoma kotambola na ba politiciens na ba policiers boye. L'homme en tribunal à Nzambe koya. Change monoko na yo lelo. Monoko Nzambe leki makasi. Change monoko na yo lelo. Bozona ndaye. Boye bisangai. Tango to yebisi kino ke bango tuna ba Paul Mukendi na ba Patrice Ngoyi Musoko batika kosakana na bino bandeko na ngai batika kosakana oyo loma nini ya tribunal ya Nzambe ko mulolo engebe mama shata beta mololo engebe botala engebe bozomona engebe boye bisangai azana problème na nani po azala protéger boye bisa biso siko le gouvernement na bino ya Kinshasa eza besoin ya bato ya boye bato lokola ba Albert Mukendi wana bato lokola ba Patrice Ngoyi